Mais je t'ai passé ici pour vous dire que Neko Oyo, la lire vont le chose. Si nous lisons très bien les Écritures, Neko Oyo, elle n'a rien à voir avec le Seigneur. Azan est loko mon côté. Na makambo ya bonzambe. Oyo ezali pure et simple bonganga. Kinoki moko boye. Chimène, nalobi Chimène, bolamu eza buzo batonini. Yo Chimène yo nga na tikela bino groupe na bino ba réseau na longwa. Nazara su na groupe na bino te nga na vanda na nga epa na biso. Osala ke batu ba longwa na groupe, opanza groupe ya ba réseau na bazuwa na yo ya buzo ba oyo zala nango. Nga na salela ba bolamu misuso na bino ndotanga ngo yo yebi ndo zawana oyebi. Chimène oyebi. Yo botan maternité nga mayebo mutu na bimisa bambongo na sunga yo na bimisa mbongo maternité na latisa yo banda na likolo ti na makolo. Yo Chimène lelo yo lobaka yo moni nga na ba réseau kainga na ba réseau na hotel. Yo kangeli nga wapi? Yo mona na nga wapi? Nga no to tikala ko mona na te. Nga na ba réseau to mona na te. Mikolo belenga na mona resu ba réseau na miss na nga boete. Siko vandika o créer princesse lelo maebo po o créer nga makambuke o kanyinga na hotel na ba réseau po o sambusanga te parce que yo za zobo za maele te. Nazo tindo lo voice o po eloko lingo créer wana yeba emema yo vidir. Eko balukela yo makambo olingo créer ngai eko balukela yo otikali ko mona nga na ba réseau te otikali ko kutana na ngai te oyebi kuto eskenga na koma te oke ko créer likam nene oyo lingo créer yeba ke makambo olingo créer eko balukela yo Chimène keba na kombo na nga makambo créer ya makambo mukie makasi eza fourmi na omona ngo eloko te olingo créer oyo mais oyo ngai na yebi ba secret no banda atz na ba preuve na yo na nango yebi ba secret na yo nyonso yebi atz Chimène keba na kombo nango olingo meka nan yo za prophétesse te Chimène kolinga te to bimisa nyonso wa prophétesse to yebi olingo sosenga na makamno na boya na nganga no simba te na ndenge obanda ko yokana to vanda to osala ba makambo osaba makambo to sala mamba YouTube poko ma prophétesse to ndo sala boye ko beta na poto ko créer na yebi yango yebi ndenge obanda ngano to vanda lelo to ndo fana ndaku moko bando zara na zemi oboti to vanda ngano ba 2 ans 3 ans oyebi ozana na eloko te Chimène. Ce qui sabe mota te alaksaro mamba ki prophétesse soke mère to sala bo sabe mota mtala ki soto vandaka o comprendre oyebi to vandaka oyebi keba na kombo na ngana yebi ba maramno atz nga kuna vandita nga niebo yo ngo tumbola ongo tumbola yo boti belange nga na bimiso na hôpital na mbongo na ngo yebi keba oyebi kana yebi ba secret no atz waf prophétesse te na ndengo créer makamna yo ngo ba o créer wana ki okufo lamuka wana mambo mukie nga na bomba na ngai na bomba yo Chimène to vanda na ndako yebi ke princesse yebi makamna nga atz mon ngo créer nga makambo nga na yebi te soko zo boma libala na yo boma libala na onde to yoki na ndenge na yo ko kotsa nga na makamna yo te koko na kebiso nga na kebiso Chimène tindele makambo na bandolo ba onandu kutebimite bokoyo ka ba vérité makambo oh ngana solana bawa ngana sala raboye et vous ne pouvez pas comprendre que makambo oza mambanza mbete na poser question azali prophétesse tout azali médium bandeko banda ko comprendre nanga ba telemeli non Alain Dele c'est de trop aussi les acharnements patati patata et bandeko il faut faire très attention. Moi j'ai eu le temps ya ko solana bandeko ebele et j'ai compris enfin que ebele ba komisi nzambe cop et comme tango bana nzambe bafungola miso bana nzambe bafungola miso yo ozwaka vision soki muta kufi na solo na intel muta kufi na solo na intel non wani za ba aventure. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment, quand il m'a causé un capote,
pour la vie à moto, et ça va sauver, ça va nazala mbongo te, oya kosomba vie. Mbongo kutu ya kosombela kalipa eza pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai. Nalingaki ozwa ngo wabe ngabezana mbongo te, oya kosomba vie. Mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai. Nalingaki ozwa ngo wabe nasombaka ntaba mobimba, nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumba ngo mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai. Mpona masumu na ngai nda yo kufaki, mpo nazwa bolimbisami nda yo kufaki. Merci pour la bolamu yo saleli. Car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. L'Esprit de Dieu descend sur nous, Saint-Esprit souffle de tout vent, car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. Remplis-nous de ta puissance pour nous donner ta victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur. Inonde nos cœurs, Esprit Saint. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Votre radio. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela est très très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui êtes amoureux de la culture d'excellence, à tous les enfants de Dieu, Shalom. Comme vous le savez, nous vous présentons cette émission dans de très bonnes conditions, puisqu'à la prise de vue, vous avez Sarif Mala, accompagné de Gédéon Loaé, et la réalisation est bien signée Jonan Zouzi et Jordan Pense. Donc, c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Mais avant tout, mesdames et messieurs, nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur, qui est dirigé par Maman Marie M5 depuis Liège, ainsi que votre humble serviteur Alain Ndélé. À travers cette opération, soyons sensibles aux cris de détresse. Vous avez de quoi manger, vous avez de quoi vous vêtir. Pensez également à ceux qui manquent quoi mettre sous la dent, ceux qui manquent des vêtements pour mettre sur leur corps. Et si aujourd'hui, vous aidez les orphelins, je pense bien qu'il y aura une mention spéciale des bénédictions qui sera à votre disposition, puisque le Dieu des orphelins, il est juste et fidèle. Suivons ces images et nous allons nous retrouver après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message. Il y a l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de sounger na bino. Ba numéro zanase, kota contact na biso, assistance na yo et vous allez sounger pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtunyo soja ta likali ça ko sala quelque chose. Peut sali yango, zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, une nouvelle opportunité. Toronto City vous ouvre toutes ses portes. Mesdames et messieurs, une nouvelle cité moderne.
dans la commune de Maloko. Voici comment se présente cette opportunité. Avec 3 800 $, vous avez la facilité d'avoir un terrain mesurant 20 sur 20, donc 20 de longueur puis 20 de largeur. Comment ça va se faire? 2 000 $ d'avance et le 2 000 qui reste, vous allez les payer 500, 500, 500 par tranche et 4 fois vous êtes propriétaire d'un terrain. Alors je crois que c'est une opportunité à ne pas vraiment louper. Un prix très très abordable, mais nous allons suivre ceux qui sont sur terrain. Suivons. Ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec 4 000 $ ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le 4 000 $, okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini. Obanina avance 2 000 $ et le 2 000 qui reste okofuta yango par tranche 500, 500, 500, 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de 20 sur 20 sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maloko, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et c'est une concession Toronto City. Et après avoir fait la politique, surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir la situation. Concession est bandée et si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, de c'est ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Zali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Mounen est tellement facile. Komi tata lopango, tona komi mama lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact ya poto ezali. Ya Kinshasa ezali. Mbongo ya muke avec 4 000 $, okomi tata lopango, to mama lopango. Makelele ya bayer, bayo. Nous sommes de retour sur ce plateau. Infiniment merci à vous, mesdames et messieurs. Nous allons ouvrir une brèche tout à l'heure et bien sûr, dans Kangango. Une fois, nous étions en train de parler d'une prophétesse, entre guillemets, prophétesse, parce que les lots actuellement, nous devons avoir beaucoup de réserves en ce qui concerne serviteurs de Dieu. Une prophétesse qui est venue avec un témoignage. Et c'était quoi son témoignage? D'ailleurs, moi. Et le témoignage que la sœur était en train de faire, c'était quoi? Akufa ase quoi? Après Kokufa kose quoi? Ye akomi mosali na Nzambe. Akomi ko servir akoma prophétesse. Place à Outa toyebate. Papa na ya molimo toyebate. Ici, je ne parle pas de la vie privée, moi. Je parle de la vie professionnelle. Je parle de ce qu'elle exerce comme ministère. D'après elle, Nengalobaka. Neko, à chaque fois, Moutoussoka Koufi, au comédien, il y a bimi na télévision. Oh, Nasola qui na Moutakufa qui, esprit na sa place boye, bakangiye, bazo tourmenté. D'ailleurs, ceux qui va beninga, na sambeli, boye.
eliki comédien Koufi te na monie esprit na ye abimelinga. Je crois la toute dernière personne au abimi o ya monaki na ninga solana ba Koufi eza la comédienne si je ne me trompe pas o autai ko se noyer na kati ya piscine. C'était à Mwanda si je ne me trompe pas. Ndeko wana a se noyer ki na Mwanda juste après ça créer des problèmes. Il y a Sola qui naïe et là essaie un peu d'expliquer les choses. Mais j'étais passé ici pour vous dire que Neko Oyo, la lire vont les choses. Si nous lisons très bien les Écritures, Neko Oyo, elle n'a rien à voir avec le Seigneur. Azan est loko mon côté. Na makambo ya bonzambe. Oyo ezali pur et simple bonganga. Kindoki moko boye. Bandeko alinga ki koyokate. Ote boboye. Et par après, tu as expliquer qu'un médium aza serviteur de Dieu. Na posé la question. Azali prophétesse, tout azali médium. Bandeko bandai ko s'en prendre nanga, ba télémeli non, Alain Délé c'est de trop aussi, les acharnements, patati, patata. J'ai reçu pas mal de gens, je crois dans ça l'émission à téléphone ouvert. Et si vous gardez très bien une bonne mémoire, beaucoup yebake na lobela makambo oyo. Qu'est-ce que moi j'avais dit? Qu'est-ce que moi j'avais dit? Ndeko oyo azoluka mbongo. Bandeko babenganga ebele ba mama ngana papa ngana tinda 500 €, ngana tinda 600 €. Comment expliquer une servante de Dieu au bengié nano se mettre problème na yo te yemba la mort bandi. Oh oui d'ailleurs kutu ndingo benga boy na oto solana nzambe nzambe oto betlanga solo no déjà boy en tout cas salambango tinda offrande na yo offrande ezala $200 ou $300 kaka nde siko awa nazo kende déjà na matangomba donc ou melate na matangomba parce que déjà boy il faut na kende akobanda ko cha pression et tango azumbongo na service na nini rien. Bandeko walobite oyope ozote melaye bandeko. Il faut faire très attention. Moi j'ai eu le temps ya kosola na bandeko ebele et j'ai compris enfin que ebele ba komisi nzambe cop. Ça dit mon sala nzambe le ekomi cop. Yango bozomona même na kati ya l'église, il y a ce langage. Ici c'est moi. Awa ezanga. Eza ngane mutu na visionnaire ngane mutu ngande. Le coup l'église moko pasteur a voyagé église de Salaté. Dans Nzamba zu congé. Pour pasteur a voyagé à déplacer habiter bozelanga so inaye ne to continuer sur église. Donc bandi bo fana na ndako. Nzambe moyo ka prière na bino ezate. Et tout ça on va nous faire gober que a Nzambe aza. Or il y a rien mamba Nzambe a ezate. Combien de fois on va expliquer pas bandeko que bandeko makambo to sala oyo. To sala attention. Et si réellement le serviteur de Dieu savent qui seront jugés sévèrement, mais les baoki au salama en beauté. Baoki au salama en beauté. Aujourd'hui, tout le monde a une vidéo, moi, ça, c'est pas mon problème. Ça ne me concerne même pas. Beaucoup de, entre guillemets, serviteurs de Dieu ne sont pas modèles. Tu as le kuta. Coopérant, et aujourd'hui, on va suivre quand même cet audio. Bandeko ndeko ne abeta lisolo mutu bato ala kisa ndeko cop bandeko ba komisa elle n'a pas reçu l'appel mais ye ba komisa ye ndeko komisa donc ye ba pesa idée que ça la boy c'est-à-dire comédienne lokola peka ka ne balakisa bango parce que elle fut comédienne et ndeko kombo na ezali chimène mboyo za rasiarate eza chimène mboyo même à Facebook azali. Mais bandeko bazo kende koko sabatu. J'ai posé l'autre fois la question. Bandeko Moussa lanza me peso ko moni botu ne pe église nza wapi. Ote mutwaza na orphelinat. Botu ne pe question orphelinat ezalaka wapi. Wapi bana oyo yo ozwaka en charge. Ndako na bango eza place nini parce que ce ne sont que ces gens après que ça la collecte des fonds, basali appel des fonds. Bo pesi mbongo wana omoni a changer ndako na ndako mo ya $100 a komi na 300. A combien à 250. Avec un salon moko akala, le ko la moni mikolo na bo pesi mbongo ebele azio a changé son salon, il y a $2000, il y a $3000. En même temps, bino moko bozo s'appauvrir. Pourquoi est-ce que nous avons toujours biso ah na maman Marie, pourquoi est-ce que nous avons toujours l'habitude de ça la système que ceux qui loko ezali
pour na bana. On préfère moto ce que nous tika pe na orphelinat OK yo moko ki kotika. Parce qu'on ne peut pas se faire de l'argent derrière bana wana. Et ça qu'on commettre péché, ça dit qu'on escroquer Nzambe. La Bible dit qu'il est le Dieu des orphelins. Mari de veuve. Le Dieu des orphelins. Vous imaginez qu'il y ait les pères des orphelins, ils ont escroqué ce grand prêtre. C'est-à-dire papa tata Nzambe, ils ont escroqué. J'ai l'impression que Batupenza, oui, que monté à Mabé, na lokoso, et que tellement musika que, et comment ça na mawa, na soni. Mais tout le bateau, tout le nanan audio, suivant. Chimène, nalobi Chimène, bolamu eza buzo bato nini. Yo Chimène yo nga na tikela bino groupe na bino ba réseau na longwa. Nazara su na groupe na bino te nga na vanda na nga epa na biso. Osala ke batu ba longwa na groupe, opanza groupe ya ba réseau na bazuwa na yo ya buzo ba oyo zala nango. Nga na salela ba bolamu misuso na bino ndotanga ngo yo yebi ndo zawana oyebi. Chimène oyebi. Yo bota maternité nga mayebo mutu na bimisa bambongo na sunga yo na bimisa mbongo maternité na latisa yo banda na likolo tina makolo. Yo Chimène lelo yo lobaka yo moni nga na ba réseau ka na ba réseau na hotel. Yo kangeli nga wapi? Yo mona na nga wapi? Nga no to tikala ko mona na te. Nga na ba réseau to mona na te. Mikolo ebele nga na mona resu ba réseau na miss na nga boete. Sikoyo vandika o créer princesse lelo maebo po o créer nga makambu ke o kanyinga na hotel na ba réseau po o sambusanga te parce que yo za zobo za maele te. Nazo tinde lo voice o po eloko lingo créer wana yeba emema yo vidir. Eko balukela yo makambo lingo créer ngai eko balukela yo otikali ko mona ngana ba réseau te otikali ko kutana na ngai te oyebi kuto eskenga na koma te oke ko créer likam nene oyo lingo créer yeba ke makambo lingo créer eko balukela yo Chimène keba na kombo na nga keba na kombo na ngo makambo créer ya makambo mukie makasi eza fourmi na mona ngo eloko te olingo créer oyo mais oyo ngai na yebi ba secret no banda atizedi na ba preuve na yo na ngo yebi ba secret na yo nyonso yebi atizedi Chimène keba na kombo na ngo lingo meka nan yo za prophétesse te Chimène kolinga te to bimisa nyonso wa prophétesse to yebi olingo sosinga na makamno na boya na nganga no simba te na ndenge obanda koyokana tovanda to osala ba makambo osala ba makambo to sala mamba YouTube poko ma prophétesse to ndo sala boye ko beta na poto ko créer na yebi yango yebi ndenge obanda ngano tovanda lelo to ndo fana ndaku moko bando zaka na zemi oboti tovanda ngano ba 2 ans 3 ans oyebi ozana na eloko te Chimène. Ceux qui savent mota te alaksa roma mbaba ki prophète so que mère to sala bo sabe mota mtala ki so to vandaka o comprendre o yebi to vandaka o yebi keba na kombo na ngana yebi ba maramno atized nga kuna vandi nga niebo yo ngo tumbola ngo tumbola yo boti belange ngana bimiso na hôpital na mbongo na ngo yebi keba o yebi kana yebi ba secret no atized waf prophétesse te na ndenge o créer makamno yo ngo ba o créer wana ki okufo lamuka wana mambo mkie nga na bomba na ngai na bomba yo Chimène to vanda na ndako yebi ke princesse yebi makamno nga atz mon ngo créer nga makambo nga na yebi te soko zo boma libala na yo boma libala na onde to yoki na ndenge na yo ko kotsa nga na makamno yo te ko na kebiso nga na kebiso Chimène tinde. Nous sommes de retour sur ce plateau. Infiniment merci Nabino Bandeko Bozo Landabiso sur Nouvelle Tendance Télévision Bolandi Audio. Ndeko oyo azali na besoin ya bandeko oyo parce que na koyambela bino bango, il faut toyer ba vérité à makambo. Qu'est-ce qui est caché? Est-ce qu'on peut sauver les enfants de Dieu? Est-ce que toki ko sauver pena ba na Nzambe? Est-ce qu'il y a possibilité ya ko sauver ba na Nzambe? Je me pose la question, c'est-à-dire ndeko oyo
azwape a commis ça nae donc il commis cop au mobile nanga a commis évangéliste appel azwa wapi ebanité nani tata molimo ebanité tout simplement parce que ndeko moi si azo sala ba aventure ce sont des aventures makambo oyo bandeko ba ofinga nga bolimisanga na problème te mais je pense que eza bilo mo eza ba moko ya toki ko tole ko accepter ngoti on ne peut pas accepter ça on ne peut pas accepter tokondi makambo yote je vous assure on ne peut pas accepter. Alors nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau, c'est un prophète, Christian Massiala, et Azali habitué, Moko Yaba Oba Kaka, la nouvelle tendance télévision. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour papa. Santé Boni. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ça, Nazambi, ça va? Oui, ça semble. Prophète Oti Olanda Lisolo, awa, yandeko prophétesse. Yoda prophète, yaza prophétesse. Ndeko Siaramboyo. Awa, bandeko Oyo, basala na bango, makam Oyo, surtout, comme si on dévoiler. Donc il est temps où Dieu commence à exposer bah faux bah ndeko surtout bah faux ndeko oyebi ke yo ozana témoignage ya malam pona ndeko komela biso na commentaire ndeko oyo oyebi ke ndezana yo aventure par rapport ya mbongo ezali c'est là biso commentaire parce que to supprimer un commentaire to tika yango ba ndeko pe batangaka ba commentaire réaction là to banano la prière. Père éternel, nous te rendons grâce, les mêmes pour des temps et des circonstances, tout ce qui est émission nous pour nous libérer jusqu'à la fin. Ce qui a tes présences, nous c'est manifesté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, Toto Meka, Tokesiko, na koyo kanyon soto oyo. Yuza prophète, oki kolbani. En fait, merci papa, là na yoki mangambo olobi. Na tango suka bomona mambo ya ndenge na ndenge, ba réalité tozomona ngolo. Ngai pa na ngai na sali expérience moko batu ba osela nzambe na bosolo batu wana moko na bakabelo ata $50 oyo batinde na hotel ezala pasi mutu akoya alobi asali boye ba $1000 ezoya ba nini ezoya mutu $1000 yango mpe benge numéro elekaka te mutu nyonso oyo akobenga yo papa napesa ko 4000 pentel 2000 pentel yango mbongo bomona kaka bato ngo kaka o tondeni ekomi tango bana nzambe bafungola miso bana nzambe bafungola miso yo ozwa kaka vision soki mutu akufi na solo na intel mutu akufi na solo na intel non wana eza ba aventure wana eza ba makio na moko inutile donc ba jewana lelo ezala lisute donc eza lukuta azo créer ba base na ayeba na internet surtout pe azape mwana mwasi mama omona muningane mwasi azo babo seke ya solo yango moni ba réalité eza bo non concernant ya mona kaka bawe eza lukuta non naza d'accord na mote eza lukuta oui ya lui prophétesse ya solana bawa ya wapi muto akufa déjà ye bande solana ye apesi bino pe message ya place à ça non eza lukuta bana nzambe bafungola misu eza na dialogue moko te entre muto akufi na ngai naza vivant hein que papa la akufi boya bimelanga na butu to sola par rapport à quoi nga to sola noni nga na akufi déjà yo akufi déjà donc barrière déjà ezana donc eza lukuta bana nzambe peuple di bazoka biso bafungola misu nzambe azo ko dévoiler génération au nyonso ya mabe pona ba o quand même bazo sela nzambe baya quand même en bonne position donc boye ba bonga na misala na ba ko senga mutu mbongo non soki nkola pesio directive parce que makambo so na vie elongwa na prière te makambo so na vie elongwa na jeûne te mais makambo so na vie elongwa na ba sacrifice mama likambo na moni liesa ba orphelin likambo na moni liesa ba veuve likambo na moni ke na église place osambela ka somba ba kiti mama likambo na moni somba clavier likambo na moni clavier na tango ezobeda tonga batu ba obina ba obongola mitema nzamba okota likambo na donc nzamba pesa ba directive obengi avant na bondela pona yo il faut $500 non bondela pona mo so pe ngolo a révéler yo maman na moni boye kena famille no senga pardon futa za sala boye c'est normal mais avant na bondela pona yo mbongo ya boye non wana combien scoper mais le comme il fait prophétie et comme il y a côté ka c'est-à-dire prophétie pour les cas
d'abord il faut bongisa nous offrande du prophète. Je me pose la question. Prophétie ekoya après c'est-à-dire que mbongo ekoya après kosolana mosala nzambe to mbongo d'abord il faut ça là parce que notre na poto pendant ko skuta na prophète na télé ko kuta na ebo o solana pendant likambo na yo ils a ceux qui 70 €. Prophète moi za na kin ne mutana na poto mutasali mambo pona beaucoup tapia bo fana na ebo solana tamulai 250. Est-ce que Kokutana Moussa Lanzambe il faut nécessairement d'abord payer sa mot? Merci beaucoup papa Alain pour la question. C'est faux. Les Cambouana et ça va pototé. Même à on a bakina on a bangaba. Ba prophète nous soit na pour mon abaro sur le neka $10 ya jeton. Okuta neka $20. Na ba limité on a ba belé. Okuta ne bo yo mutu simple bo mobola bo $100. Consultation prophétique wa kokutana Moussa na Nzambe et senga jeton. Jeton liboso ya non kondi manalo. Kolongo de amako déjà ipana yo oye tina tomba. Foi déjà ngwana ti. Tozo vivre boye ba vie sociale et que sengi papa. Soki yo zana makoki ya kotika $10 na ndako ngana moko kotika 5000. Parce que $10 wana oyo zo senga mutu. Peut-être ba ne na ndako ba koli amo des semaines une semaine. Donc, eloko wana eza vraiment bien des prophéties mbongo donc nion son avis et yakasima yo pondela pona mutu so baza na conscience amoni ke mambalo ba nanga ekokisana soki mutu nezo sala tikana kanisa Moussa na Nzambe asombata savon asombata montre asombata dordoa asombata bo qui avant on a bondela pona avant na prophétiser pona na tena papa là na montre bien c'est au patron les prophéties non professeur qui t'a pour na mutunoso yango moni makamba Nzambe ndo mikolo don ba vérité mingi ya obimisa même na ba télévision bo même nga don na ko mobango ba kumda ko bien na ba téléphone o kufa mobola to wala kisao o kisasa o za village te boye pour na émission na ça qui na dévoiler ba makiona ba faux miracle ba pende ba kotitina ba église nyonso wana donc cherchez-moi en profondeur. Moi, je vais vous montrer des choses en profondeur. Na mozindo. Nzamba juste papa. Nzamba juste. Au bon délire vraiment. Nzamba tala baninga bazwa na media ba olinga basi apoto. Bazo linga boy. Mais ngana zoya pona boy. Pona ko sauver ba am na vendre. Na vendre na oba 2 personnes. Ya liboso mopaga no moko ya Nzambe te. Lolo abonga mutema yi banzambe. Yami balé chrétien mo azana ba problème aza surchargé alinga aussi ba kis ana suki kisi ana elote mutaleki ba kisi nyonso ezanza na ba 2 personnes donc ngana ya ba 2 personnes ba tona mibali donc yango na papa Alain donc na moment suka boy il faut beaucoup de prières beaucoup de sacrifices et lolo bine bandel même ngamo na vanda ok boy azoli $5000 $10000 non ma bolongo na zoma taper bangomba maman mon na appelle vidéo tozo bonde yo pe bonde la 0 € la musie ata $10 ote parce que ba tona ba 5000 ba 2000 ba sala ba makasa na lembo toni na c'est que ba kota déjà ba singa pe mambo ba tobele ba passer be ba kota ote. C'est très compliqué mesdames et messieurs comme je vous ai dit d'ailleurs na makambo tali négociara je crois ba neko il est temps d'exposer Madame Soussoué Salama. Il est temps ya ko exposer bandeko o bazali ko selanza na bosoloté. Je me pose la question même ndeko le cas awa ndeko ngana telemi la mambo Ezekiel bato te mais pona nini. Vous savez serviteur de Dieu, vous en avez besoin de au gêner pour ba musalanza ba solo. Rien que kaka ne bazo ba keno okoyeba nzete na mbuma na yango. Oyeba ke oyo mbuma malamu oyo mbuma mabe. Comment expliquer que Moussa Nzambe souci na yé asilisa na c'est-à-dire que yé à rendre sous moi Nzambe captif au moment où moi Nzambe a besoin à comment délivrer. Les gens sont initiés sans le savoir. Ne quoi oza kombo na yo na ba problème na yo azo expliquer o somba mafuta somba mungwa somba je me pose la question Satan il y a ka mungwa te tondo kia banga mungwa donc il nanda koni aliaka mungu te. C'est-à-dire certaines pratiques qui continuent à l'église c'est selon esa révélation.
mayo ana ngani mtu na prier yango d'ailleurs tenir to sala bobo on ne refuse pas service comme ceux qui maille tout so nza ba pese recommandation mais je me pose la question yo penande oza wanati somba fait de l'oreille somba ozo comprendre que bonganga nde bazo salisa yo nani déjà ba sombi se ba fait de l'oreille ba citron banani asali pe ba solution et puis amoni pe makambo il faut faire très attention atape omoni makambo yeba ki wana ya mambanza mbete omoni ni makambo le diable ye moko flatter yo pour retirer yo ce ko makambo a retirer toi a retirer makambo ya malongo eza kati ya vie na yo makambo na bandolo ba on a ndukute bimite bokoyo ka ba vérité makambo o ngana sola na bawa ngana sala raboye et vous ne pouvez pas comprendre que makambo oza mambanza mbete c'est vraiment très compliqué conseil quand même na batu oyo balingi makambo ba spectacle c'est-à-dire ye mosala nzambe fois la carte mutumo boye ala olati ko to sous-vêtement boye et dadi ya makasi amonaka omoni kutuneza bo oliaki fumba lobi wana moni soki no dadi amonaka mais dans une église au bazali ko enseigner mutu les écritures ba mona bangama malili conseil na bande ko wana avant toi avancer. Merci beaucoup papa. Le problème en est que même quand ndenge to ça l'émission soki mutu ya lati ba veste ba chemise o ya za nzambe molati polo chemise bo oyo nzambe ebete donc bakoma ko juger basai na nzambe na kotala bango na misu boye tandis que ule bakota na kati ya mutu il faut ko kota na kati ya mutu bamoni papa alain chemise bo oyo te bamoni dadi mususu veste soulia $1000 yende nzamba pona bamunde bazosala ba aventure bele botala ozo beta na misu ba escroc minene na kisasa oyo so tali bondi matin veste en filage soit biso que noti parlement ndimi mais escroc bamunde bazosala ba aventure wana donc le problème en est que peuple dédié balamuka na makambo etali spectacle na makambo etali prophétie à spectacle. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, papa. Marambo mususu et un membre yoloba na cherté. Na mon sœur morobo na pas qu'il y a malade morobo sidani na roloba mo na cherté. L'homme de Dieu doit avoir une double sagesse. Marambo mususu et un membre yoloba na cherté. Papa le rambanzi. Papa le keba ngo na monyo ngo simba kisie. Tana ngo la révéler nga boye boye. So ke kuna tika. Parce que son dans le Bible papa le na sima za na famille azana boy. Donc c'est de sa crédibilité à mon tout. Donc yami balé ba guerre na basai na nzambe na chaîne ngeza plus suivi j'ai l'élégance j'ai boyé j'ai bon non te ya lilo ba nzambe papa donc makambo no so sala na ya ba distraction inutile donc kolo a révélé ba sali na e kolo azo telemisa ba o ba osele quand même na kobanga nzambe ndenge sengeli. Merci beaucoup. Alors je crois que nous allons avancer. Il y a une révélation, il y a toujours un message que le Seigneur nous donne à travers le passage à bas serviteur de Dieu nae Toyoka Nini o Nzambe alingi atalisa biso. Merci. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Na ye kopesa bino message lelo pona ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo esi la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pona ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba nango terminus awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko nana ya ate azwa délivrance ka bikate nano esalamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV. Beaucoup mona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya ozana na kumisi nzamba papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi babilo msuko lia ngo très difficile. Depuis papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzamba papa Moïse asalinga minene abiki singa na estomac na melaka lisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus nzamba pambola papa Moïse. Azozela bino nyoso tout dans moto. Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est toujours votre humble serviteur le prophète Christian Macial. Mama papa na tongo lelo na poko lelo ça dépend de l'heure aux fungola
télévision na yo ozofungola téléphone na yo thème na biso tozolobela lelo la maturité de la foi maman. Pourquoi la maturité de la foi? La plupart ya bana nzambe ba yesus na kondima te ke nzamba sala. La plupart bana nzambe ba komi ko imiter nzambe. Ke na meka pasteur intel simba te yonde simba. Maman, foi ezali kam o faut kondima. Maladie na yo, problème na yo, o nga ici la kate na consulta boy maman. Yebango ke na vindeke tozabo. Chaque l'homme de Dieu a sa grâce. On a nini nzamba sala lundi ti dimanche. Son nzamba sala ki mardi a osala mercredi. Son nzamba sala ki jeudi te a osala vendredi maman. Naye koye bisayo maman papa. La maturité de la foi. La plupart ya ba chrétiens, la plupart ya ba na nzambe, ba asuna kondima te. La plupart ya ba na nzambe babungisi kondima, babungisi foi. Ba ondimna suna nzambe te maman nzamba salaka. Problème na yo, makambu na yo, situation zo traverser maman nzamba sala. La maturité de la foi. Zala na foi, zala na ondima. Pasteur wana uta balata nini asala ki bo simba te yonde ko simba maman. Si ton Dieu est mort, essaie-le mieux. Tu as dans le verset Oyomke, tu as dans Ecclésiaste chapitre 3, tu as dans le premier verset, tu as couru derrière le temps, beaucoup de tina suka. Bible dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses dans les cieux. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et il y a un temps pour arracher. Ce qui a été planté, il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir, il y a un temps pour abattre, il y a un temps pour bâtir. Maman, chaque chose a son temps. Nasa mukili oyo. Sida ozanango, tuberculose ozanango, prostate ozanango. Chaque chose a son temps. Et comme si ko temps na yo maman. Maladie ozanango ozo solution na komboneso. Problème ozanango ozo solution na komboneso. Bible obi na ngana Matthieu 21 verset 21, c'est par la foi que vous allez déplacer les montagnes. Nzambo ngana osel les nzamba tambola kina Thomas Musée edi na bal. Et nzamba tambola kina Abraham, le Dieu d'Abel, le Dieu de Meshach maman. Chaque chose a son temps maman. Bataba sida bazo témoigner, bataba prostate bazo témoigner. Moi na lo baté ba témoigner. Yo zelani maman papa. Miracle ya nzambe esala maraso kondimeli. Nengeti ngande na zabu na za étiquette pamba na eloko te mutu azo utiliser ngande za nzambe ngana bikisa mutu te pasteur abikisa mutu te église abikisa mutu te mutu abika na ndima na moko mama papa kondima na yo zocha yonde ko bikisa yo papa na biso paralysé mwana nga lobaka te mama ta kondima nzamba salaka bata mokili ba obetela banganga tolo na grand maître siko yo siko za na maître ya ba maître Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout. Et comme si ton témoigner le beau qu'on ensemble. Et comme si ton temps se manifester dans la vie de maman papa. N'a pas sa numéro à téléphone. Numéro na téléphone c'est un numéro privé maman. Au Beninga zaka na foi zala na ondema. Plus 243 91 011 0774 na suka. Plus 243 91 011 0774 na suka. Plus 243 91 011 0774 na suka. Nzambe ayebisi na Abraham, je te donne ce pays et ta prospérité. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi Abraham. Abraham azala qui père de la foi. Au monde place thème na biso ebimeli la maturité dans la foi. Tala makam Abraham amoni. Nkola senga ki Abraham Isaac. Abraham azali na foi. Abraham amati anga boma kola etika na moni mutema na yo. Ozape na mwana nzamba solo. Et bon yo problème na yo. Et simba te ponani. Problème c'est to tongso mama papa. Benga nzambe nanga. Meka nzambe ya musée di na ba. Ona bonzela kibolenge. Olandinga siko tika nzamba pambolo. Numéro eza affiché na se wana ya téléphone na yo. Nazo bandela numéro pona ko clôturer plus 243 91 011 0774 na suka. Simba mutema na to bondela nzambe. Père éternel, le véritable Père de gloire, natiki mutunyo solande émission na maboko na yo, azaki na malade pesa guérison, azaki na ba problème ya no lae, mutunyo so ta l'émission azala édifier, mutunyo so benganga ayamba miracle ne na komba nzambe di na bala amen.